na bengam na kombo ya Kayembe Lomba Espérance, na botami na Kinshasa, des pères et des mères congolais. Papa nangai Kayembe wa Kayembe déjà décédé et maman nangai Lomba Angwaki Kati aza en vie. Kayembe Lomba Espérance azabango kinois et puis na salipe ba etelo na tangi awa na Kinshasa lelo na poninzela ko sala politique. Voilà na mukuse au Kayembe Lomba Espérance honorable Azali. Soki honorable Kayembe Lomba Espérance a zwaki likanisa ko tia candidature na ba élection ya 2023 oyo ezali bongo na pamba te tango totali ndenge gestion mboka na biso Congo ezokende tango totali ba trahison oyo ezosalema na niveau likolo na ba oyo topesaki mandat topesaki ba voix bakamba mboka ya Congo tomoni ke gestion za mabe makasi bilan za vraiment négatif mokonzi ya mboka Fachi Beton tango azwi bokonzi ali moko pe ya lit ayaki na yango pona koluka ko combattre les antivaleurs oyo pa na biso na horizon to bengaka rupture. Alors malheureusement lokola azalaki entouré malamu te tomoni ke biso pe tolobi te tokotika mokonzi mboka ye moko te sengeli na biso pe to tia candidature na niveau ya députation nationale poto relever ba défi oyo eza na mboka na biso Congo to mema Congo liboso elongo na mokonzi mboka. Tant que le projet to komuna ete bae oyo bayaka liboso na biso to ba prédécesseur bazala ki pe na ba projet. Alors biso na horizon 2023 to za bongo na fondement to idéologie eza bongo rupture engagement pe résultat. Pour parler d'un projet et sengelaka nanu to mema o ba bengi changement na kati ya rupture to lobaki to ko boya to ko kabwana na nyonso ya mabe oyo bazalaki yambo biso to ya pona ko kamba mboka. Alors biso toza na vision moko ya ko accompagner chef de l'état na o etali bongo développement d'abord ya Congo na nzela ya komema misala na nzela ya komema pe santé ya malamu. Donc ba hôpitaux ezala kaka ba hôpitaux po batongi te kasi santé pe ezala pour tous. Donc santé ezala gratuit bomoni déjà maternité pe eza gratuite et puis voilà eza o biso tolobaki to komema comme projet à faire développer mboka na biso ko pesa misala na bilenge na ba jeune kulu na esila komema pe misala na ba milieu o nanu ekotite na tina na yango to ba bongo ndenga kotombola mboka. Soki honorable Kayembe Lomba a sepeli ko soutenir président de la République Fachi Beton pour tout monde était makanisi nae et balani pe bongo na o peuple lukaka boko mona yambo ko kota bokonzi tata wa botie koko ya biso abande ko beloko moko les peuples d'abord wana esangisi nyonso kocha l'homme au centre du développement. Donc ceux qui toponi Fachi Beton boko mona na 3 ans ya mandat na eto kobenga ngo 50 po azaki na bakal na 3 ans mandat amemi changement makasi ba hôpitaux etongami ba école etongami et puis akotisaki gratuité o ezalaki non actif na l'état na biso ya amemi yango bana bakendaki kelasi ya ofele tomoni pa memi susu maternité ya ofele tomoni pe azana souci wana ya kotombola Congo tomoni pe na koto etali este azana diplomatie malamu koluka lolenge nyonso akosala pour être guerre et sila bae o bazala kasima ba rebelle ba okabongo koya directement komona l'état congolais pour ba négocier na ya bengaki 50-50 donc bino bozwa biso pe tozwa population kufa te nde sala ete biso pe honorable Kayembe Lomba tomoni malamu tozala sima ya Fachi Beton o azali na bolingo ya Congo. Bana ya funa ezanga ya bino honorable Kayembe Lomba Espérance le numéro 763. Pourquoi na rosenga bo votenga yi bo votenga poto mema mbongo wana ya sika bo votenga po totonga ekolo elongo funa na biso mingi za ya kobeba banzele za ya kobeba ba ekola malonga penza comme éducation programme comme tel ezalité tomoni ete kulu neza makasi na ba secteur ebele biso toye tolobi
soki bopesi biso ba voix tokosala ete tosilisa kuluna tomema misala tomema développement na funa na ba commune ekoma na pouvoir décentralisé elakisi bourgmestre ayeba ko gérer commune na ye batia ba makoki moyen na niveau ba commune po ete banzela sike tongama malamu ba programme malamu ekota na ba école et puis voilà dans l'ensemble tozala toyeba bongo kotonga funa na biso pe Congo. Alors ceux qui vont voter honorable Kayembe Lomba et kozala slogan te kasi bokomona tokokota na misala pona kotombola funa. Merci.